Maman to komi bandoki, batata to komi boye, mais bango batikali ini. Maman langazaki na bandeko na yaya ya maman langaza wapi. Yaya ya maman langaza wapi le maman langa kufi. Maman langazaki na yaya na wana na komba Yaya na maman moko tata moko bandai ko vanda na na komba. Mais biso bandeko na biso bobenga na bandeko. Bandeko bakenda. Baza mabe, baza bandoki, baza boye. Mais yaza na bandeko na Lelo kan avant na bande mission, bandeko ya papa olangi babenginga. Papa olangi bandeko kena tana likambo moko famille na ete. Onde kwa kufi, oh mama kufi bandeko kende te. Not too long ago, I was £10,000 in debt. But today, I'm about to make my final payment to have a lot of it written off. If you're struggling with unaffordable debt, in the next few minutes, I'm going to show you the exact way I managed to write off 85% of my debts and get my life back without having to borrow money from anyone else to pay it off. So, as of today, no more payday loans, no more credit cards, no more avoiding phone calls or dreading to open up the post. Ba yebani te baza ba cousin ba cousine ba olangi wana ba yebeta ba cousin ba cousine ba famille na bango te. Est-ce que amour eza wapi? Jésus Christ de Nazareth na kati ya ministère na azalaki na bandeko na leki na azalaki na kati ya ministère na mais tango ya kufi poni atikelangi yango leki na take kopesa ngo Pierre azalaki kutu eloko mo na Jésus tata makila te même pas cousin cousine ya to fungola misu toko lemba te nga na kolemba te na yebi pona ni na kobunda bitumba fo vérité nyoso ebima nazo yebisaka bino oza na vérité moko boye ya combat spirituel oyebi ko bomba te ko banga bato wana te guérison bazoka ngo na hôpital bazoka ngo na banganga bazoka ngo pa ba marabout bazoka ngo partout na nzela na kati ya ndako kozwa guérison kokata te parce que ozwa ki guérison kuna ekomeli lo kwa ngambo mais non. Qui vous dit, qui te dit que so kende kuna te bongo bato nyonso bakenda kuna te babika ndenge nini na ba malade babota ndenge nini poni bazokosa bino bakangi bino te ngai na yebi eloko nini na vandeli kuna parce que nazalaki na boye mama ato kende ki kuna te olinga kaka kobika parce que nzambe mutabiki saka batu combien bakufi na komba poni babika kite mbele kuna batu baliwe ezalaka te mbele même tata na mama olangi pe bakufa te benge bakufa pwani. Parce que les gens bakufa te, bangoka maladie esili, cancer esili, et le cognos esili, boye banga bakufa te. Mais tango bakufi, cela veut dire que maman, ato kende ki kuna te, olinga ko bota. Tangu na elinga ke koka, olinga ka ko bota. Bato basambe la kate eloko te. Au moins bazana bana 5, 8. Bokene na Somalie, bayebi Yesu Masia te. Maman boka Somalie bota bana 15. Biso ba Congolais pono koma na 15. Okokate na ba jeune prière bokota kota banzoto na mne koma fatigué bana nanu ba qualité bana mikie bozo kota bango ba jeune matrice na bango ekawukate ndene ba hormone na bango kozala malamu ndenge nini bazo lia bien te ba jeune prière ba biloko ndenge wana mais tala na Somalie moi si moko bana 15 bana 16 17 18 biso to loba oya moni aza contre kukuta te boye biango bien na yebisaka bino nga batu mibale to misatu balandinga batu wana o bandimi ya solo moi so azolo ba makamba solo na oya okosa bino pwani to okosa bino te nzamba permettant ngai na vana na combat 10 ans inane te mais 10 ans bandeko na nga 10 ans ngai na kome kolanda ba enseignement po na koma messager na bana ko teya na kati ya combat mais esimba kaka te. Papa on a so comprendre to ya kotala mate ya boy on na so tala ngai na so comprendre mais mukolo mwana mwasi boko boy to yebi andoki to yebi ke ndo aya na église wana papa on a pesa mate ya ta pesa micro mbala moko abanda koteya place nga na mona ki na lobi mais non oyo ko makambo ni. Oui allô? Bonjour on naza na live On peut intervenir? Ah, ok, papa. Nasilis, na ou me la télé, na ou rappelé, merci. Ok, merci. Merci. Bande konanga.
bozela na benga pe mama na biso akota po na koumela na ngai mingi lelo te na kozonga lisu na pokwa fona lamba mwa muke ezala takas. Bonjour na bino nyonso bokoti ba Teresa ba Mbui Pedro ba George ba Georgeta en tout cas ba mbote ebele. Fred alobi awa na Londres bazwaka problème ya solo mutu akufa oyo nga na yebi Fred mwana muke bakanga ndoki bakatakata ye bandeko nanga botika koloba boye église wana eza munene soki yo kote okendeki omona na yo eloko te kanga munoko na yo baninga bamona makambo bazali bozela tokotisa mama na biso oyo ya Congo Brazzaville bato ya Congo Brazzaville mpe bakolobako po ezala mama ya biso ye yo voilà soki azolanda biso parce que nayebisaki ye na korappele ye ekangami pourquoi nayebi te ekangami lini. With the Amazon app, you can easily browse and shop millions of items. Keep up to date on all your eligible orders. Bozela bozela nazwa oya make o penze ganga na makasi parce que na omona penza bolobi o bozo kanga bien te bozela to changer voilà. Bozela tocha oyo loba makasi na boya kangoka pona batterie nango esila mba bozela to mekango soki ekoti bien Papa Martin ponga kanja okedi maweta. Voilà. Papa Martin kende malang. Bozela to yamba mama abiso j'espère que tu ozwaye. To tozuyete ligne ozala efongwami to benga bo benga bo réagir pour na likambu ya aksha olangi. Est-ce que ça non? Allô maman, bonjour, bonjour. Bonjour maman, Dadanance, boni. Bien maman nangai, vraiment toza déjà na ligne batu bakoti, bazoyo kabiso, ndenge ka to solo la kiwana. To lingi vraiment maman omika ko solo na biso sango nini olingi mokili eyo kapona likambo etali combat spirituel na bana na ye. Bon, nga nazali congolaise à Brazzaville. Donc naaki na Brazza, naza la promotion Rebecca. Donc combat spirituel. Mais vraiment makambo eza la combat spirituel o mama olangi asali ko bebisa bana ya bato ko bebisa ba mariage ya bato ko diviser ba famille ngala monaki que si FMC azana esprit sainté basambela Yesu Masiate. Donc il fallait babima bangai. Mais na makambo oyo tozomona aska olangi asali. Mais aska makambo ya asali azo futa kaka makambo nyonso tu oyo mama olangi asala na vie na ye ezali futa ya nzambe azo bimisa bango na poisa na makambo nyonso tu oyo mama olangi asalaki moto lokola par exemple Virginie wana bimaka na ministre toi abimaka na ministre toi na Brazzaville andaki aboma libalanga na ya mama Evelyne. Est-ce que basala ndenge wana mama olangi pa yebaki yango mais abimisaka ministre na ministère te toujours til lelo ateyaka parce que bakipaka ba mabonza basalaka biloko selon la tête de la personne moto lokola comment on appelle ça
mwana moko mpe ya mama olangi akendeki na Gabon na ambassadeur ya Gabon ya Congo na Gabon akomi na kati ya ndako na bango akomi kobima na ambassadeur wana mama olangi mpe ayebaki yango mais bakangaki matoi mpo na nini maintenant soki ekomi kote ya bato mosusu ale bakomi kokotisa bajeune bakomi mabe bakomi kodivise moto lokola mama Daniel Mokengo ministère ya combat spirituel ebanda na Brazzaville na kati ya ndako ya mama Daniel Mokengo. Mais maman Olangi, malgré tout ce que maman Daniel a fait, mais balukile makambo na ministère. Maman Olangi ngaka bomba libala ya mama Daniel Mokengo. Oh mama Daniel Mokengo azal mobile na ye, papa Mokengo azali ndumba, voilà. Heureusement que maman Daniel a yoke la ki était. Ce qui maman Daniel a yoke la kaye. Kasi bomba libala na ye. Mais lelo maman Daniel, de bala na papa Mokengo, baza toujours ils sont toujours ensemble. Mais aska makambo azo salawana. Azo bimana mi baliangana. Ako kamata mo baliangana azali marié. Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Atika li balangana, atika ngo parce que motoloko la askaza pasteur té. Parce que ce qu'on commet que l'adultère, le corps de l'homme est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas la visiter là où elle est. Elle a l'esprit de Satan en elle. Nega zawana atika biso pe to tika te nega to zaba to tika te to bana ko continuer ka ko loba ti nzanda ko frapper bango to tika te parce que maman Olangi a trop fait du mal. Elle a trop fait du mal à la communauté congolaise. C'est pas normal. Et ça madame te il faut pas tika bato bazo ya kozwa place tout ça bazo ninga ko langa David Olangi. Est-ce que David Olangi David Olangi, c'est normal à sa place, il y a Kevin, parce que lui-même il est comme Kevin. C'est un pauvre type. Quand on va dans la Belgique, ma cabane au sala. Car notre Kevin dans ce sala, c'est normal à voir. Par il y a Kevin. Mais tika comparer Askana Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ n'a pas commis l'adultère. Jésus-Christ a bimaka la bassin ganate. Jésus-Christ a salarié qui nous brate. Donc, batika. Quand on a combat Jésus-Christ, quand on compare Jésus-Christ à Aska. Aska, c'est une salope, une pute. A bimaka la mission à Wenge. Naba, mission à Wenge na biso. A bimaka la mission à Wenge. Est-ce que Aska, c'est une fille à respecter? Aska ne peut pas la respecter. C'est une pute, une salope. Ben Sanani Vinaye avait à côté devant peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Kebabo, bima la ministère wana. Nzamba zo tia bango na poisa bo bima. Trop c'est trop. Pourquoi vous avez aveuglé ndengwana ta? Bien bokende la Yesu Masi ou bien bokende la vision de Maman Olangi. La vision de Maman Olangi doit être la vision de Dieu. Maman Olangi même ce cas la vision. Il faut la vision la vision de Jésus-Christ. Modaza Nzambe, Maman Olangi Nzambe ta. Trop c'est trop. En tout cas, voilà la bengi pour connaître ça vraiment en tout cas. Aksa azongi sa mobali ngana. Azongi sa. Mais maman ndenge baro balobi ke non mariage ya mobali ya axe ezalaki ya ba païen. Papa moko leki alobi ezalaki nango ya ba païen. Donc il a considéré te na miso Nzambe. Oya axe ndeza considéré pona ekomi ya Nzambe ba tiongo na Bible. Ba pe balobi olobi ni na likambo. Ah non, c'est pas normal. Ndegeni. La Bible mariage les a considérés ça tel mariage la coutume non? Et alors? Pour la nuit. On est à son niveau de ça bango parce que maman Olangi tellement bomi ma balle belé. A bébé si la vie a bateau belé. Donc il y a un moment de ça la bango son. Elle est devenue vieille. Un masque de vieillesse, à ça, la 10 millions à 3 mois. Donc, il fallait précipiter les balles. Il y a un peu de balles Kevin. Mais, Nzambe auto sambe laka. Batenyo surtout ma maman pleureuse wana balle laka na bosolo. Nzambe azo yoka. Nzambe azo yoka bango ndenge bazolila. Atika kele ko zongi sa libala ngana zongi sa fois divorcé. Elle est la troisième femme à divorcer. À divorcer. C'est pas normal. Bango basala kaka mon nokaka na makamba bato mosusu. C'est quoi le corps de Christ? Elle est FXCM. In global markets with uncertainty. Est-ce qu'elle va voter les maladies, soit vous prêcher, avant de le bannir? Une dévergondée comme elle.
qui couche avec n'importe qui. Hein? Pour l'année. Heureusement que maman Daniel a dit que maman Parce que maman Daniel nous Kengo de là, bon mali balanaye. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Et puis même en dehors de ça, dit Kambo, il y a joli d'état. Mais joli d'état, Hippolyte Ndeka tem candidat au balaye. Hein? Hippolyte Ndeka qui n'a fiancé naye. J'ai tout. Moi, je connais cette fiancée-là. J'ai tout. Toi qui presque ma promotion, mon banda qui peut foncer na bango, bazo, talana bazo, lingana, bakomi ko kota ba jeune et prière. Maman olang tango ayoka ki ndengwana. Alors bio te, Hippolyte Roko bala, j'ai tout te. Il faut bala na joli d'état. À forcer que bala naka. Mais une femme a outaka la pointe noire. Ayakati, a soit prophétie. C'est pas maman Langue. En tout cas, Dieu m'a dit que mariage à Hippolyte, la jolie d'état, ce n'est pas de lui. Hippolyte, moi si naye ezali, j'ai tout beau tika. Balista, babala na bango mi balé. Maman Langue, assis kaka. On ne peut pas baser un ministère par la prophétie. On ne peut pas baser un ministère par les prophéties. Mais, à balista bango, lelo jolie d'état zawad. Yé maman Langue bande kolingate ministère ezala basé na ba prophétie. Comment si vous moi en état que comme ya bala ba bengie kuna o ba salé prophétie que ne ko yo kango pourquoi parce que maman Langue atika alinga prophétie na kati église té alinga té alinga té bon tant ya banda ko loba na batu mobali aza yo té ndeko aza na ndoki e banda ko zala ka basé na ba enseignement que yo moko mi ndoki oh tout comment la bandoki tout dans la sorcellerie. Moi je connais je connais une sœur là na Brazzaville. Bayaka la couple na bango bien. Bande ba diviser bango kuna. O ils ont ban na yote meti le bazali. Ba bota bana bakola. Ba joka ba problème te na ndako na bango. Hein? Ba kendo ko kota na bango na église mususu na continuer ka si femme si na ko bomali bala na bango. Maman Langue vraiment ce qu'elle a fait. En tout cas, c'est le Seigneur qui est en train de les confondre les Olangi. Ndenge bazawana. Hein? Bako futa makamones tout basala. Si ko joli date na mobali wana le ko babala sa bango na force. Ye joli date ngo a divorcer si ko na mobali ngo. Mais ba divorcer ba le bako yoka Hippolyte Ndeka kendo ko sala pe église na ye, yoka bala 2 ou 3 fois comme ça, bala les sous. Ce qui a bali a divorcé. Mais mobali là où je parle là si, j'ai tout est en train de m'entendre là. A ko benga pe ko répondre. Hein? Même Hippolyte Ndeka wana. Côté Azawana. Hippolyte Ndeka est devenu malheureux dans sa vie parce que maman Olangi a rendu Hippolyte Ndeka malheureux. À Balisina, je dis que ta mariage il a forcé. Hein? Hippolyte Ndeka alingaka, je dis que Hippolyte Ndeka a qui n'a j'ai tout. Pendant que j'ai fiancé, ça faisait au moins presque, et comment tu presque une année. Oh non. Mais quand on va Balisi Bango. Bayeba banze bango ça la même succès et le remonté voilà maman Langue a détruit ma vie à batomi satoan. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est devenue j'ai tout en évité bakazabi nous tout ebi ngo ndumbaka na batu mosusu boko ta jeune bo sala boye bo 40 jours à jeune nani nata ko tokota ki même jeune na Brazza kuna na promotion Rebecca il y avait une femme elle était enceinte à sala jeune on a kufa et bon, il y a personne na zemi ke kota jeune pour na nini oui akokota jeune elle est morte wana ba sacrifice église wana mutanga kufi ake osalela na église na monde à ténèbres po eza normalité yo za na zemi penza moi sa zemi fo aliamela moi mai bon ignorance ngo ya ndenge nini yango kene ko kota jeune na zemi eza normalité 7 jours à sec donc oui 6 mois, presque 6 ou 7 mois. À ça, la jeune à 7. Elle est morte, cette femme-là. Ministère, on est BBC, ma fille a battu, BBC. Je connais même une Congolaise là. À Outati, Lanzela Massine, qu'on a la Brazzaville, du Nibolande. La Bamboka Nibolande, qu'on a. Mais, Ayagina, moi, on a eu à Moubali. Moi, on a eu vraiment étudiant. Mais il y a les moyens à l'école. Mais il y a des délivrance. Moi, on a eu que je ne pas lu. Mais au lieu à quelque se faire soigner, à boyer ma parent, nous surtout ma camonio surtout. Car pour la moi na qui sous l'école mais pas du tellement qui m'a cassé, à ça la qui hémorragie, à ça la qui ma crise, c'était trop tard à Koufa. Mais tant que Koufi allait, ma bimisi à qui ne pas ma parent au moins, mais pourtant je go vendre kuna. Là ma toko, à qu'on vendre tout, ma teka moi ma course ma zongi. Quand on a délivrance. Ce jeune étudiant est très intelligent.
maman na botaka mwana moko ya mobali. Aïe 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 aïe. Ben oui. Si vous avez délivrance à moi, pendant que ne koluka ya nini, ozana mwana no azama yele boza bien. Délivrance à moi ya nini bakende ko luka. Et là on est bande ko zanga bango tala mwana kufa kuna. Mosusu pe eza papa Kava. Papa Kava azali congolais ya Brazzaville. Maman Olangi ya balisa ye mwasi. Tala mwasi yango monene. Tidi papa Kava aboya ba famille na ye kaka pa ya kaka la bergerie tout maman Olangi a fait par tous les moyens à balisa ye mwasi. Mais did you know that you can make money from YouTube without creating videos? That's right. Papa Kava kufi boye sans robota mwasi yango bota kana ete. Moi c'est abota kate. Ba vali baluki délivrance ti papa Kava yiko kufa. Ne bazawa na babota kana bangote. Bala babota. Mais trouve-toi une femme luka mwati no mosusu. Mais loko la kota ki kuna donc Quand on a prisonnement ya maman Olangi. Papa Kava kufa kaka boye o bazo ranga ba yebi papa Kava tiki moi la te pour la maman Olangi. Maman Olangi ndenge azakuna elle est dans le tourment qu'on doit plaster. Aksa pendinga zaona na zemi na ye. Balobi papa Kava kufaki na 2011 mama. Batu bazolanda bazola. Pona balanda soko kosi kaka bakomi. Balobi ke mama za na raison akufaki na 2011. Mais akufa papa Kava kufa ba bali setala mwasi moko duru loko na Michel Boy. Papa Kava un intellectuel tango zo te ozo yoka na esengo. Mais ba belisa ye. Moto aki na mwasi ne ya azwaki une congolaise ya peut-être bakutana na mboka na ndenge na ya baiko balisi mwasi. Et puis mwasi ngota wasala ki témoignage papa na yako lala etango akimoke. Ako bimela papa na ye. Une femme comme ça. Est-ce que biloko nini papa na ye atia na kati ya nzoto mwana mwasi wana. Mais abaki kaka ye ko témoigner que papa na banda ikolala ngai ale biloko wana bimi. Ale yo kamata balisa ye na tata bato abia zoteya. Voilà. C'est bien ça non? Moi mwasi ngo a témoigné que voilà ngana ko bimala papa nanga papa na ye ako abuser na eta ngaki mwana moke. Mais biloko nini papa wana tikela kaye. Mais à ça par tous les moyens papa Kava bala na mwasi wana. Si papa Kava yiko tangu yo zalaki na kon église kuna na Congo Brazzaville bozalaki peka na ba pleureuse yango bazalaka pe déjà kuna ou bien bimisi kama ba pleureuse bazalaki ba pleureuse bazalaki na groupe ya ba pleureuse toi kuna ba retraite ba jeune tout et tout mais je me suis rendu compte que non trop c'est trop bozalaki lela maman Olangi ko diviser ba famille bozo lela penza na ba pleureuse ko lela ndenge wana lela mais ce qu'on va dire un genou boyemé il faut me convoiser la colonne vertébrale les à la droite bah regarde si aller tout droit bah je ne peux pas si so kota kana mabondeli so kota kana mabondeli donc au fukami Bukongo tout droit boye maman obadi ko lela maman moke boye allez maman Congo allez tout bozo bonde la kara bozo bonde joli ozoka makambo clé boy ya so bozo bonde la ministère mais non mais il fallait aska kota mabondeli il fallait la fiancée ça la fait 3 ans au lieu qu'elle repassera à makolo mon bali aye le même jour un homme te drague alors aucun na restaurant invité aucun hôtel mais il faut être frivole il faut être la frivole mama si ton système oyo eza na Congo na biso ndenge bana bakoma ba shege bele ba bwaka bango bino pe na Congo ekomela bino ke balobi ke mwana ndoki ale babimisi pe bango na banda mais bien sûr abimisa bana bele ba boya ba bana na bango au moins on a zana ndoki au moins mais avant wana bozala pe na système wana bandoki pe yele l'église maman Olangi yende ko installer biloko wana maman Olangi mto ko installer yango biso na ba église na ba protestant toi ki ndenge wana te donc chez les protestants on prêche l'amour mais quand bango il ne voit que des démons si donc on a mis tout à bateau et comment na bango donc illusion donc ce qu'il faut que ramon la paix de l'eau parce que ce qui est l'eau tous les jours on ne parle que de ça et quand il y a un système nerveux là tant aux ça la bandoto au quand ça ils a la révélation fond non c'est parce que quand ça trop maman Olangi a BBC a foyer ba l'eau bébé oh toi-même nani moko il y avait un ancien directeur et douane na kota na communauté mais tango bon je ne sais pas il fallait abala moi si mosusu il fallait abala na ye
Mais maman Olangi a payé moi sur le ministère. Hein? Mais heureusement, Boyarina, alors moi j'ai ma fiancée. A sali par tous les moyens, maman Olangi a au côté lango pour gagner moi si maman Olangi est. Mais il a refusé. Le directeur, ex-directeur, il y a douane. À Boya. Alors, non, moi j'ai ma femme. Par contre, on critique, moi si on a, abimaka na mobali moko muto akena sida, aki boye na boye, akoko bala yete. Mais il y a pas tinambra le fait c'est elle que j'aime, je vais l'épouser. Si le babalana, hein? Maman Olangi soki a Monica moto na ministère azala mbongo, azala intellectuel, azala makoki, ale bako kangayo ba tieli dako yaka direct ba pesi yo fauteuil. Hein? Ba comme côté là yo, o boya famille na yo. Non, c'est pas normal. Hein? Mais maman Daniel m'a vendu la poto awa. Si elle m'entend, maman Daniel Mokengo, vraiment. Non, maman, tout ce que tu as fait, le Saint-Esprit est en train de les confondre les Hollandais. Hein? Le Saint-Esprit est en train de les confondre. Ils vont vivre ça dans leur vie. Ils seront maudits toute leur génération, 3e, 4e génération. Même ceux qui David Olangi à la télé, même s'il prêche, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est satanique. Il sera détruit avec ses sœurs. Toute la famille sera détruite. Bah, ça va la tête. Maman Daniel a quand même un ministère où on a Brazzaville. Si tu as mené mon poto, mais faut mon abilok bassan à maman Daniel. Hein? Daniel, fatika, hein? Papa Mokengo, est à Zanami, à Zandumba. Mais maman, papa Mokengo, même si c'est à Zandumba. Papa Mokengo, Tanga, c'est un intellectuel. Ce qu'on t'a dit, le bien bel homme. Hein? Mais, pas ça toujours dans moi, c'est est-ce que Papa Mokengo azali lokola Kevin. Azali sikolo ye moko mama Olangi pona ni abanda ko kabwana mobali na ete. Ye azokabusa ka bato azokabwana mobali na ete pona ni parce que mama Shabani alongwa na église wana pourquoi? Parce que balobaka peke iparité banda pe ko bimana ma papa Olangi. Ndenge pe ba balobelaka. Na yebite pe na basa koyoka kango. Toyoka kango ka ko bimana papa Olangi. Hein? Mais ba bomba kango. Ba bengala ka mama Shabani babambie mobali mususu oyo babambie couple mususu ki alika tricher mama Olangi moko telema lo bana micro alo apengana e bongo neni na bana na emoko sikoyo bampaka église bakoyo kozwa exemple wana te balo bakete mama Shabani babengana ka epona kindumba alors bino pe bano bozo sala kindumba fo bo bima poni bango bazolo bate bo batela bango balimbisa bango est-ce que c'est normal? Quand la délivrance est batomosous, il y a ministère, oui, il faut le délivrance, oh, tout ça, tu as des démons. Mais Axe, ça a des démons. Ça a des démons impudicité, pour les quand même impudicité, il y a escroquerie. Et en plus de ça, il n'est pas docteur. À cause ça va docteur Kevin, docteur Aska. Ndenge to zabo et to la groupe, to la pétition, to déposer plainte na ba médecin il y a monde entier. Il faut pas vérifier votre diplôme na bango parce que c'est grave. Hein? C'est grave, ba croya ko boma batu. Ce qui Kevin a côté kuna, il y a mon côté Askaza docteur te. Bato boni basi ba bomi na ministère wana na. Mais c'est quoi Aska bo pe nazo comprendre te batu nyo so baye baka ki aza docteur. C'est comme mbala mo kaka pouf aza docteur te. C'est quoi c'est compliqué. Donc il faut vérifier, il faut de ce temps-là, pour s'arranger s'il y a possibilité, biso ba diaspora de porter plainte, vérifier ba diplôme là. Quand on est tellement on finga ka bato. Ba ni ka mbongo. Mbongo wana bato bazomona pasi, bazoteka ba makala, bazoteka ba nguba, bazoteka ba mai na sachet, bino bo zwa ka ba dondoka. Faites mon nalobi, faites mon nene Axe Saliwana. Il y a mariage. Là, on voyage en Turquie. Ceux qui m'ont même créer centre de formation, il y a couture, il y a menuiserie, qu'on peut s'amuser ça dans la chaîne de Wana. Là-bas, des héredités. Nous avons pélaté. Vous dépensez beaucoup d'argent, des centaines, presque 1 million de dollars pour faire le mariage avec un couple de menteurs. Et puis elle a eu des culons, oui, il est comme papa, il a étudié, tout, papa allait être content, tout. Ok, maman, quand il y a toutes nos questions, pour abattre les belenga na zolo bandengo bimisi na liloba, on a que, ngai na ute koloba na batu, on a lobby, mutu, oya koi koye bangai bien, maman denge yo zawana, oya kole quand même ibana na yo azate.
Au comprendre parce que bien tout le monde a kala danoise abongami aye liboso écran mais oh ngana sala ki na sima bana nanga mutu amoni mobali nanga mutu amoni OK siko soki mwana ye alobi ke mobali nanga oyo azaka ka lokola papa na biso na koloba na makambu na ye siko poni batu bazoboya ke papa ba bazala ki bongo te pourquoi bazoboya donc papa na bango azaki ka le escroc lokola Kevin. Donc papa maman bande ko sala bande ki pe ko sala makambe beleka lokola Kevin ngana moni photo ndimela ye poni bozo boya bino bolo ba botika asa bien mais bozo wanga na ba parole ye moko bimisi na libala na ye ke papa na nga zaboye papa na nga zaboye bande ko na nga to sala la ba sentiment quand même c'est ça aussi hein to de la ba sentiment te ba wana za ba ministère moko soko koti kuna eko kota na prison hein eko kota la kati ya libulu donc non bah on a évité de gagner bazali hein parce que l'andaka baza aveuglé tindelo quelqu'un comme David Olangi est-ce que lui il a comment il peut avoir le culot de venir se lever devant le peuple de Dieu non mais papa maman ozo mona te ke azalaki comme on est Guy les lois commis David Paul azui na Paul na Bible azui deux combo ya Paul na combo ya David combo ya Paul azui ngo parce que abandaka koyiba azalaka kosala mabe donc azui exemple à Paul lelo atiki akobi Paul na kombo ayeko bakisa David donc bazoka ba kombo la bango ba explication moko ba pesaka o changer kombo o pesi ndenge moko pe Kevin lobi akokoma Paul Kevin lobi akokoma Saul Kevin lobi akokoma soki Jezaphet soki nani ozomona autaki na boy ndenge papa dia bandi ko défendre ke ezali libala ya Afrique du Sud ezali libala ba païen mais sikoyo abali nde libala ya bonzambe donc botalela est passé à Kevin eleki vous comprenez est-ce que vraiment maman na ndenge pena maman banda côté abato est-ce que ça est comme ça ce qu'on loi ya sikebimi nango biso to adopter alors mais ngana le bien mais maman Olangi de quel droit koya ko kamata loi appelle ça dans un ministère il faut attendre la Bible yes il faut c'est Jésus-Christ motomoko koya ko mema loi la kati église de babiloko oyo etali Jésus-Christ te nous sommes les brebis de Jésus-Christ nous sommes les fidèles les disciples c'est de Jésus donc bango c'est quoi vision maman quelle vision vision ya maman bananga vision faut batala bien akomi na bassin munene loko a mwasi est-ce que bimba na batu na simate c'est ça c'est ça parce que ça biloko ça pour acclamer avant la ministère ça le panini mais quand même David Olangi tu dois avoir honte moi je me demande vraiment mais tu ça là vraiment tu es resté c'est les ana makila na bino vous escroquerie wana ezala makila na bino on va dire na mokili aussi cité on est sur le ministère et on doit encourager mais est-ce que c'est une salope c'est une pute abimala ba wenge muzika yoka na ba musicien ba wenge mais nyonso to wana soki aki mwana moto nsuka si babimisa na ministère kasi ba jeune à 40 jours aza pe na zemi ndenge tozoyoka soki aza na zemi jigolo kana la kati ya libumu na ye wana malédiction plus babana baza ba shege ye pe akobimisa na shege na masem ya makolo na ye wana mwana wana kozala shege réponse ya nzambe ezali c'est pas normal bato mingi bakufi baperdre baparent na bango baye na ministère bayoko sala babebisi ya des étudiants baki wana baétudiant bayaki mpona koluka délivrance bamosusu barata kokende bourse na bango ko voyager bakoma kaka kuna ti bourse mais kende non c'est pas normal maman on a c'était une vraie sorcière hakuna ba pratique na ye ko simba biloko na ye parce que moto yoka le banzanda ko yoka luba anga ko sa biloko na ngwana moi je connais beaucoup de serviteurs de Dieu baza wana misoko vandi esika uzote aussi ici OK kamata bana na ito tika non ye moko maman na dialobaka batunaka question papa soki lelo bino bozate banani bakozwa ministère parce que wana kombo na ezalaka ministère mais lelo ezaka sous ministère te et comme fondation leur papa kufi na mama kufi bake kotala testament kombo ya ta ya tata moko oya bundela bango azate
et bandi na ale et suki na Enis eza ya bango eza eloko na bango eza ligablo na bango alors soki yo lingo soutenir bango topeki sote tikala mais soko lingo salela peda nzambe ya solo il faut o réfléchir des fois yo moko yeba o tikala ou bien o luka iska mususu yeba ndeni ya kosalela nzambe parce que tozoyoka déjà Belgique azali suna bango ensemble été mais toyebi te wana eza ba rumeur balobi ke Belgique asi alongwe na bango balobi abai bazolinga siko ba porter plainte ozomona parce que babi tokotambola na bino na vision na bino oyo te faut totambola na vision ya mama mais vision pe bozoloba ya mama ndenge nini vision ezalaka ya nzambe nzambe nde moto apesaka vision bino bokangami kaka vision ya mama vision ya mama makambo ebele bosalela eza na bible te ata o mutu aza vierge fo abalana na mobali oyo aboye na bible eza te na bible eza te ye aska aza vierge tendele bango balobaka bagroupe wana bagroupe wana aska aza vierge mais il fallait bimisela biso droit il fallait bimisela biso droit ndenge mobali azo dévierge ye yo bokutani kaka le même jour le lendemain on t'invite une servante de Dieu. Non, pas le lendemain. Le même jour, assis prière na pokwa na ngo bakolia na restaurant, na Kevin, na voiture na Kevin. Quelle vulgarité incommensurable. Mais c'est une vulgaire fille. Hein? C'est une frivole, une légère. Hein? Basi bazalaka na fier mo balazo lukayo même azo draguer yo kozela même des mois. Hein? Quand même jour ba invité yo, OK. Okolia na restaurant. Balobi maman soso alobi abi tanti na zaka tala suki kitoko milai na ministère bakati suki balobi sirène mama balaka bachaka bakabelo te bato ya combat spirituel bachaka ka ba suki naturel bakabelo za ba sirène mais bana na ye bazotia bakabelo sikoyo eza normal akeko draguer mobali bazotia bamanzaka bazotia ba sirène bazolata pe ba décolleté kecha ye moko auté ko publier nini na ye alati lamba nyonso décolleté mais bilo boko lakisa bona ye biso okende pono ki ata libala kuna okosala boye pono luke lamba babi yebe mo bika bilamba ba soirée zaka maboko bakata boye faut luka kaka lamba ti maboko awa donc na biso ko sala boye pono luke lamba poke na libala ou bien faut soit foulard o mi fini ko kangi nga yana nga mwasa nga ke ko tike loko moko kuna na mwana moko bo azalaka kuna na kati alatika elamba na ye boy akomi na limete mama boyo kokota te kokota te ba azonga na biloko le deuxième jour nda ye kolata nda ye kokota na kati ya limete wana pona ke kotika biloko wana est-ce que biloko pourquoi mutu aza mondimi na bino te aye pona tika eloko pourquoi boko exiger bokomi nani monde arabe likambo nini mais nyonso tu yango wana nzambe azobimisa bango na poisa te babiloko nyonso tu acontredire basala yango te bana na ye bazosala yango tala bamanzaka tala barouge à l'époque est-ce que ozomona la danoise ozomona normal ndenge bate na lune de miel wana une servante de Dieu un pasteur akende kokole monoko na ye na mobali na nzela et puis azo poster tina bafoto elle s'embrasse avec un homme bouche. Non, franchement. Et puis, elle a tiré ba pantalon, elle a tiré boy, elle a embrassé mon bain, ba kangami, ba photo. Mais kangami. Donc, à cause de s'appelle lune de miel. Pendant qu'on a ça, oui, mais c'est une salope. C'est une salope. On est ça, ba photo érotique. Hein? À Coco Tindarote. Hier, en principe, na Facebook, na yé, na ba compte, na yé, à Coki, qu'on a ba photo, un dingo, on a té. Hein? Est-ce que maman na yé, maman langi, à quoi qu'on s'épée là? Côté bat mon soumem biza pambo bo pesa nango lingate ako lingate mais pour nani bana na bazo salango ba luka délivrance te bana na David Olandi yemoko na ba leki na ye ba luka délivrance so ozana moya suka omoni olingo loba olobi po atofungoli ligne batu bakomi kobenga na yebite moni voilà donc ndenge na zawana na zo le bakaka yo aska yo la salope de aska la pute qui couche avec n'importe qui. Que zone sans mobile y a laissé go. Zone sans mobile divorcé. Voilà. C'était mon message. Et puis bino moto boza na ministère kuna, boza na mayele. Parce que maman tenait mota bandaka ministère wana na Brazzaville, ba sala ye mabe. Combien de fois bino? Hein? Combien de fois bino? Boko zo le côté, bobima, so que
kamba bato mosusu mais maman okoki koloba na bango na munoko na bino swati bolobaka soki kilari soki kinini mais ningisela bango yango mpe mpo bamosusu baza kuna bayoka lingala te yebisa bango na munoko ya mboka babima bobima na ministère wana bobima bokozwa eloko te eza kaka digable na bango ndenge baza wana bino bokona kopesaka bambongo soki bino bolingi vraiment bolingi koaide bato bambongo wana okokambata dime na yo offrande na yo otinde na orphelinat osaleli bango bacourse bana bazolia ube bokoko parendeke babana mais pourquoi bokona kopesa yango kaka na baeglise mpo na nini pasteur soki akufi atikeli église na ye na mwasi na ye na bana na ye mais non c'est pas normal c'est pas normal chez les protestants c'est pas comme ça oye osali okei c'est comme ça génération en génération bazo changer soko oza pasteur mais c'est pas parce que papa est pasteur automatiquement yo peut pose à la pasteur faut osala mosala nzambe yango wana tozomona bango ndenge bazobebisa wana tika mobali yanga la babiloko oyo bosalaka la mama Daniel Mokengo je le redis bozofuta yango mpe nani bosilisi kofuta te yo na kati ya libumu na yo wana kisimbi babisimbi malédiction plus mwana wana akozala na situation ya bien te ndenge toza wana parce que bosali tellement mabe na bato chien ya kobima na kati ya libumu na yo vaut rien bon donc nalingaki naloba ndenge wana merci mama nzambe apambola yo kimia na nzambe ezala na biso toza wana liboso soki eloko moko ematio na motema oloba oza toujours bienvenu merci mama na ngai nzambe ayoka bon bandeko na ngai yango wana nayebisaki bino ke mutu nyonso ana témoignage na ye okobenga tosololi après tolekisi yo bato batie bacommentaire wana ezali témoignage na biso ya mama na biso ya Congo Brazzaville aye koloba ndenge nini bamabala bino mo boyebi ya bapapa Chikai bapapa Mosengu bapapa Boye bayaki wana ndenge nini makambo mpe ememaki na ndenge na bango bajoli deta bayela biso batiki miziki bon toyamba yango yo ya kobenga. Allô, bonsoir, bonjour. Landa biso na téléphone. Oui, bonjour, tozo kayo mam. Bon, na koti na ngana uti na zuka chance na yabi mutati boso na kuti mambo bara mona ki na nzela me na ye. Na benga ki l'autre fois même 3 fois na zwaki chance. Et yelinge loko mola za yiko loba, c'est vraiment diabolique, démoniaque. Parce que je me rappelle aux qui va salisi aux jeunes, ngam na loba ke maman langa sala jeune à 40 jours à kondarata lembarate na ba papa Josué. Je me rappelle interpeller ngata maman à lobby, ozo gunza o lete pendant ce autant de jours, ozo kokasu ko gunza mate bazo le kabate biso torture te maman. Nzambe nini wana. Est-ce que nzamba pona position que faut gumba makako zala position droit ngam tuna loba ki na auto komelo. Mabolongo na se nzoto akotelema ato sali 7 jours à chaîne oza sous makasi tozo ko retenir te est-ce que nzamba ta la position pa yo ka prier nzamba ta la position en tout cas biso to salaki na combat na Danemark bon to zaki pe ba rebelle to en tout cas pasteur abando ko kapete ke biso a dicter biso biloko bongo na tikala ko mona ngote na yoka ngo pete donc na yoki yango epa ya mama et puis na yoki yango epa na yo biso to tikala o sale la ngote na fuka melanini 7 jours ya oliete au fukami kingo mkongo ka boy mais wana eza torture même plus donc ngamu tunalobaki na banda na VV Center na 2000 si na yebi nazo yeba voilà et puis na za promotion mbamba na Yesu 1 mbamba na Yesu 1 tozala ba mwasa ba Patrice ba mama Shabani wana et tout joli de tazaki un peu avant biso na kuta ki joli de tazote mama soki ka koseni to gumba mi mukebo bazara ba fongoli biso bazoleka bango bazara masu e bongo siko joli de tango akoma wapi na mateya na ye ayo kana sute na yo ka peke ya longwat ayo kana apeli sute joli de ta umeli kuna na yo ka teke joli de ta bota nzamba limbisanga me na yo ka teke joli de ta bota na mama na joli de ta zalaka wana mama na joli de ta bali joli de ta zo bala te ka wana mabolongo na se nzoto akotelema makanisi epa ya nzambe mama oyebi so ozo nzala ese leki ozo kosa ata boye te mais non nga aza munganga
Soki ozana nzala ozolia ta jeune, so za position couchée, tu vas tenir. Mais so ba vanti o kolega, bango ba fuki misio, nzoto show, papa Josué na Kisasa na botanique na jardin kuna, akoganga nzoto à côté le makanzi. Ndenge nini bango ba lembaka te. Bazo yemba bosali jeune ba biso surtout 21 jours. Mais tant musu bango baliaka na bango misuni ya batu na butu. Mais oui yaya, mais oui maman. Et bon on dit bino na bango bozo lia te. Bango babanda ko lia na bango pama. Maman Olangi. 21 jours maman Olangi azoya intact azotel le quoi moi mobile. Mais maman na ki na domination. Oh, papa Olangi oh vision. Likamwa mutu moka lobaki ya 2 jours ake. Maman Olangi mwana na ya témoigner ki kaluka ki nzambe na toilette c'est vrai. Nzamba nzamba salité te comment pour que luka na toilette est-ce que tu déposes ma salité c'est démoniaque. Yeah, ye moko ka aksa wana ta maman Olangi akufi. Alobi nzambe oyo. Mama biso lukia na salle de bain. Apono sa kutu salle de bain. Aluka yekuna soki 3 jours so 4 jours kuna na salle de bain. Est-ce que ngata on a na lobi na sala ka pe mission. Sérieux na lobi na analyser kango na bi bande kuna ba fungola misu. Oh la danoise wana. Nzambe nini toke ne koluka na salle de bain. Salle de bain toke osokoli otiki ba saleté na ba déposer yango ekei ya. Allez comme sous place oke koluka nzambe na kati ya salle de bain. Maman, je vais vous dire quelque chose. Chaque jour révélation en fait, maman Olangi azaka maltraitée par la belle famille. C'est elle-même qui disait ça. La kanda wanandera ko soi-disant vision non, ezaki révolte contre sa belle famille. Batnyo so bayo kanga lelo. Maman Olangi ezaki vision te. Ezaki révolte ya wana amenasa ka famille parce que yé ba vandela ye famille mobali ba vandela kana ndako azaka maltraitée, elle était malheureuse. Yangwana se révolta. Aza le quoi moi la mobile, Azaka le quoi mobile, voilà ça moi cité. En tout cas moi aujourd'hui j'ai dit, je ne pense pas que Nazan a tort. Ceux qui n'a lobby le couteau peut-être maman Nazaki azo se lanzambe. Ma mère le disait aux on dit ma maman te. Maman na azo se lanzambe te pour muto a salé lanzambe. Mi sala na yo e kolanda yo siko kela douanas. Tina mo kiba no boti ba omona mi sala. Mi kabuna kaye. Mi sala ya maman la ina simaba na ye. Yo so mona muto salé nzambe. Et loba, na Bible à loba. Mouka sala nzambe nzamba ko noro ti combien de générations. Pour se niter loba ozala ni Elisabeth ni humilié. Tala humiliation. Ministère combien kufi. Ba ko pe bazo benga na ba Bible to longo to landa sous vision ba la te. Ba on pe sika ba ok ba kufa. Ministère ya combat et kufi. C'est vrai que nani Aksanda est responsable. Et bon maman, batu o bazolo bazo témoigner que tenga na ministère na zo pe likambo maladie cancer ekenda eloro bona bota basio babota basio nyonso babota kuna matrice ezate ozuize me oboti ete bana na bazaka bana nzambe ou bien bana badiabu. Mama. Yo communiste matrice balongoli. Quand on dende mokile tambolaka. Dieu fait grâce à qui il veut. Ba païen, ba vrai païen, ba té. Non, ba kutu païen te, ba té. Ba zana bo mengo, ba za bien. Soko tuni oka kenda pe nganga te. Andima ne pe ba kamanza bete mazwa. Dieu fait grâce à qui il veut. Donc, on va le baka te o, ngana zwa ka mama. Ba to e ba sambela to kritika ba to catholique. Yo no mona te muta catholique pour azaka bien assemblée maman Marie et maman Marie a payé moi assemblée de maman Marie a payé en tout cas Dieu fait grâce à qui il veut le kuta eza le kuta nga heureusement na timbela ka va na longo na linga ko ma solo na bangote le kuta o na zwaka mwana kuna mama soki na bato catholique bato nzambe malamu bato abima bato ya nini yo nyoso soki oloba na sambela ki nzambe ya mutu wana azwi mama to fungola miso nzamba lingi biso ngana kanisa ke ko suka na 2020 et ko continuer lelo pe bata bostra pe bazozwa pe bana kuna donc lelo komi pe na nzamba bostra apesi nga pe mwana afana ya ko éviter et loko ko ezalaka mama awuti ko basiko soki motata azali prophète soki na elingo bateke mwana pe ezomona na bana ngo ba aventurier donc mbi atiki mwana na ye na Belgique apa atiki mwana na ye partout ba route pas zo préparer mwana na ye Olangi pe mwana na ye tangu mwana ye baka ministère Olangi ba papa ba tete la minene wana o ba yebiza ba tikalité donc ligablo vrai ligablo
siko lelo so babi bateka to raisonner na biso nyonso tu to tia ba mabonza na olangi ka te na komba ka te na l'église nyonso tu ba réveil à part catholique na protestant maman a uto lo balobi bien je crois ça congolais à Brazza congolais à Brazza le bâtiment reste à part bango bon tia mbongo ba église de réveil to somba bâtiment siko lo kwa maman olangi akufi tango bana wana bako teka nini ngana tia mabonza na 92 ti 97 ba ozo c'est lango yanga ba olukanga ba omona ngala ba opesa nani alors que mission ni bâtiment etikala ka wana ekolo mama olangi atafongola soka sala ekolo yo ngana okiotia mwana nga kuna mpona tiaka mabonza de 90 94 ba otangisa mwana nga ofede merci mama na ngai nazoloba ngo tozo péché contre Dieu bato bazo continuer kotia bofrande na baéglise ba réveil banini on pèche contre Dieu parce que bana na bango bazo kozwa ngo comme héritage nzambe bazomona kaka bozwi ya rien de spirituel bamama basali bilanga batikeli bango olangi baza na turumati papa olangi azwaka 171 millions de nini 170 millions soki de dollars te na snel asimaka snel mbango lokwa mobali ya mama 100 jours akimi journaliste amoni mbongo ezokota donc congolais yango wana ntina na niveau politique mboka ezobonga te sentiment distraction biso moko na politique mokonzi diplôme na ye doute ebongo bondimi ke diplôme ya Kevin balobango akotubaka bino batonga kuna bose révolté nde bino moko soki bozeli mokonzi oyo ya mboka o Congo eloko te bango moko bakonzi ba diplôme na bango problème quelque chose de très important baninga boyo kanga bande ko congolais bon to peso 2 minutes otika na 2 minutes baninga bazebela lelo na owumela mulai te na boyi nalandaki mamu avant-hier je crois na lo sego soki le sego naloki garçon moko a Brazza atindeli 50 siko mama moko congolaise azaye azotuna question malembe bazalaki na mamu aloyi bongo siko botindi numéro oyo bato bazoede ye moi wana alobi mama congolais sentiment bato baza na mama yemo bazokokobima hôpital te bino bozoede lesego aza na besoin mbongo aza banquier aza soki koko ya Mandela aza na mboka na ye azwaki crédit so mobali yake ye akofuta eza ndako ne soki akoki te ateka sikoyo congolais bokomi opesa numéro ya compte bonane yango botindela ata bandeko na bino balia te mpasi eza na Congo baede lisusu lesego ya solo bakati ye mama akati ye grand sans commentaire kende otala ngo te mama mpona koede okoki kooblige mutu te mutu nini oyo ye alingi koede ocomprendre parce que Jésus nous a dit bozalaki ntango nyonso na bato na bino baveugle bababa banani bolika na parfum oyo nga nazwi yango nde bateka mpona baede bango donc soki mutu aza touché mpona aede lesego nga nalobaki en tout cas mpona nga namonaki problème te mais nde kofutela te aza handicapé aza nani te omoni mama tala oyebi likambo eza wana toza na bandeko na biso baza na Afrique du Sud oyo babima na Congo basutenaka bandeko na bango na Congo batindaka babiloko banini babiloko ebele bomoni mboka eza na biloko ya kitoko ngale nazalaka na kin nani pe a son âme ex mobile na ngai azalaka na Afrique du Sud banda kotinda nga babiloko ba collier banini enzulukaka te ba kola